Je suis désolé pour tout. Désolé mes fans. Envie d'isoler, regret. Neti mozole na sukamboka. Miganyema, solo la vérité. Solo la vérité avec Miganyema. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Nombreux, j'ai dit. Parce que c'est une chaîne de vérité. Miganyema est là pour nous divertir, pour nous donner de la joie, pour nous donner de la gaieté. Et surtout, son plus grand combat, c'est nous informer. Donc, Miganyema est là pour nous informer. Et la vraie information. Big up. Maman Denise Nyekeru. La polga. Miganyema. Sur la vérité. Sur la vérité, mais au fin de merci. Vérité. Arrêtez de vous faire du mal pour rien. Olingango. Balingao makasi basala semblant. Sur la vérité. Sur la vérité, mais au fin de merci. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Yemokonzi la journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Miganyema, journaliste. Miganyema, yemokonzi la journaliste. Tikitia, 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 cha. Bonjour fidèles internautes et bonjour Madame Monatier. Bonjour, merci de la confiance au PCBiso Kin Connexion Paris. Nous devons savoir nos PCBiso confiance, biso PCBiso information et puis tu auras la qualité. Si vous sentir son qualité image qui tourne grâce à T10 Imonge, T10 10 Yamanch. Merci de tout partager biso santoye ba merci de tout soutenir biso physiquement moralement. Merci de Congolais ba ligne conception Kin Connexion Paris conception pour nous promouvoir ba artiste na biso de saibino les émissions mo to sala pour nous tindiga ba artiste na biso au lieu pour to sala ba débat ba polémique non to sala ngo trop na vie yango to na Kin Connexion Paris. Kin Connexion Paris, donc les émissions, tout ça promouvoir l'artiste, tout ça la promotion. Et l'artiste, il y a des collaborateurs, des chaînes collaborateurs, tout travail na bango, Congo Promo, Raf Ngindou, Congo 10, Zidane Fikula, Congo Révolution, et pas Alisala, Aigle, et puis Congo A plus de ça, A plus, et ça, il y a Congo Révolution, je m'excuse, ça pas Michel Aigle, Alisala, Zana A plus. Et puis, biso montona sur la vérité, Tracy Mbelenga Elenga Congo. C'est juste pour nous la promotion et mission et inviter auto yambara na réseaux sociaux pour nous informer moutunyo sur ça informer sur l'information ça. Émission moro divisée partagée par plusieurs chaînes. Kin Connexion Paris. Merci de ba partenaire nanga Evan Tumba na Vex patron mutalégio azatse douve moeni merci ya Guy na colonisateur de la SAP monté maman Sylvie na kata Italie to pesi binombote maman Philibertine Samba moi c'est docteur Samba ya Guy na ya Guiewa mokonzi ya Lyon mokonzi ya Grenoble ya Guiewa to pesi binotu mbote bolanda biso to pesi mbote na Jimmy Chimanga porte de chapelle Jimmy Chimanga porte de chapelle to pesi mbote to pesi mbote na salon Maton na Lyon, na Londres plutôt, et na Belgique. Salon Maton na Belgique, tu peux si mote Louis Maton, tu peux si mote na Chico Sombele, Souka Yabisengo, Chico Sombele, son ngola ta bien à Paris, Chico Sombele, Souka Yabilengo. Donc tu peux si bino idéologie, tu sais la idéologie, tout boule n'est pas boule, mais quand le monde est boule, il faut bouler. Chancel même des milliers international, fierté le coup Miyamboka. Fierté de Bissouba Congolais, Chancel Mbemba, des médias, l'auto Yamba, Ladi Miyembe, grand chanteur, Tomé Kosouane, Masola Poto, Masola Miziki, Masola projet Nézu, Maramne Zoé Folwende, Naninga Mikili. Toi, venant na porte de Krichi, parce que c'est le moment, et c'est un fait aux Alapé Boé, parce que Mali les Oya, Mali Zangoya, tu côté à parler, mais tu profites de Mali, les côtes sont miettés, tu bêtes Libanda, na invité Nabissou et au samedi jusqu'à la plaisir. Merci, Président Boni. Bonne santé. Toko Miganyema. Vous avez bonne santé. Vous êtes déjà vacciné? C'est un vaccin en terre. Dans les réseaux années, vous avez musicien, vous avez artiste, vous avez fanatique. Bon, comme on est un artiste, c'est un biseau. Tu sais quoi, vous avez vacciné, pourquoi? C'est un libre. Un libre.
Donc, tu dois être libre. Ouais, c'est pas les azoazoués, pas c'est pas les azoazoués. Voilà, c'est ça. Oh, Zamba, les bosses sont yambio. Bato belé baby parcours na yo, bato musu ba linga ba parcours na mukula lelo. Parce que bana ba obotama, bana ba okufa, bato ba okola, bato ba okufa, bato ba obotama en fait. Et là bato musu ba découvrir lelo. Est-ce que peut-être ce parcours mo 10 000 vite fait. Na tondisa mina nkembo pole lwemba. Ko pomoko ya prémisse pesa kanga ba gentil. Donc voilà quoi. La dit miembe anti-choc qui tira PIV. Voilà. La dit miembe anti-choc qui tira PIV. Moi mboule bête moi atanga mboule bête vous comprenez biso. Moi atanga mboule bête pour la mais pour la. Au col que hello s'il vous plaît. Mbalamo on a la dit miembe cultura PIV. Ouais qui par voilà. Ouais anti-choc. Bon pas tata bête. Nazalabe pas tata mobile. Pas d'offre Dominguez. Nazalabe moi na wingete mingi be ba baratin. Nazalabe pas tata mobile. Donc voilà. So kuno zo un passage mon vite fait ou bien on considère ngote parce que déjà na parcours temps on sauter la place muso beta on dirait on considère ngote que beta pas tata. Non, ezali que banzela onzamba senga kina leka na lekaki. On a tal à souci matin on a tal à liboso. Mais n'enga li solo ba fanatique na bato ba na biso ba na droit quand même ba yeba peke. Attends le gars pas tata pour 3 jours mais faut to yeba aux artistes quand même. Les gars sikoyo na linga pena o lobela ngote parce que na yemba elo moko te kuna lola ndezala ke œuvre na beta ba concert na za na bango mais tant ba uti ba Olympia na bango to zala to vandati voilà. On sala combien de temps pas tata? Na sala taba 8 mois. Taba 8 mois. Voilà. Mais na 8 mois de ba série on tata pas reçu l'album hein. Ba 8 mois ba série on était belé pendant deux fois reçu l'album. Vous aurez chanté bien écouter bon album de Sidi. To sala album tenga na okuta bango ba uti poto ba sali ba muna yo muna pona nini muna yo muna donc ba série wana tant bango ba uti biso zalaki la Coste ba tutu ba Shelamputu ba J3 ba Lisha Shombo to zalaki na bango wana ba Diego to zalaki mo belé ba manzeku na mbonda beta lelo na la team voilà. Tout ça là est belé, voilà quoi. Bobetana, yo a remplacé la Coste, bien écouter la Coste. Tout ça là qui n'a eu tia kei, na tikali, na sali bebe intervention na mais na mona yaki place na ngate quoi. Ndeni parce que tu pas chanter pour chanter. Bon donc kabilo onete. Non, elo ni la Coste yo na la Coste vena yemba na vie na e o egonyo la ngai. Ayebi donc elo monter la Coste yemba na vie. Oh non, on donc. Il paraît bimara, il paraît bima que il paraît que yo mtoza qui pena Adolphe on a compté na yo au longola biloko ya la Coste. Mais après ton fini ça y est, fini ta comme longola bien que yo. Il y a un sala game so CD poste longola pas orchestre. La Coste toi timbre mon côté. Vous comprenez? Mais il s'agit d'interprétation parce que mukolo la Coste hein. Mpangi maifoudre yo yebi kaka mukolo la kosa longwa ka tonia ezalaka na gambela na kati wana na place moko boye to banda ko répéter la kosa bando yo kana ti siko tanga na ye tata mobich akutisi na ibe ma baguerre na bomba zaki na ngote akutisi ye na tata la kosa tanga na komi na mona kaka tata binanga fo na yemba eloko ne wana eloko mo asala adie yebo ngaya wa motema pasi donc na sala eloko wana o biloko mo kala après la Coste baluka kenda ko kenda pa kenda ka yango wana nga na tikala yo to ye la Coste ki tant fini ça y est chéri fini après yo poki non fini tant ye to vandaki muke après na mona ike ba condition na nga etant qu'artiste yango te yango na kenda na nga voilà o meki pareil écoute quoi ça fini dans Njili. Nous les mots bêtes dans Njili fini ta quoi KO pendant 4 heures du temps si je me trompe pas yo côté spiritualité wa na makasia babo bêta fini ti KO na concert en plein concert o monate plein concert bêta fini ti KO na mona nzambe o elexi ko za nzambe mona nzambe donc bosala makambo wana Finite c'est mon frère c'est mon petit frère donc d'ailleurs bisikaza na waza na reine na peso bambote donc c'est la famille quoi. Et ça, maman, les cas bon, tout ça la famille quoi.
Soto monani to sola na biso. Après oaze quoi au sali ba vocal au sali kitoko wana après nde otikala na poto. Tinga tikala na poto te. Ya poto nde. Nga na yebena to beti Olympia. To zongi après nga na yenga moko. Na visa na passeport oaze quoi. Na visa na passeport ya orchestre mais oaze quoi. Visa na nganga moko. Mais oui, so démarche yo moko après kozonga. On a ça mais na lobby au moins le reboma biso na Congo ba artiste ba comprendre ba droit na bango te. Na salaki ba dossier na ngai na ke na ambassade ya Grèce. Ya Grèce ba tali ke na zo ba visa na lobby ke na zo kende ko tala ba ko somba ba teni ba nini taka artiste ba pesa nga visa na nga ndenge na ya donc na ya na nga ipe na vanda na nga. So yona fenonde ni moko bongo extrait monstre d'amour. Le wana pire vie d'ailleurs le 23 to zalawana to beta wana to zalawana so inde so misi ba été boza. Mais na lo ya comme invitation na lobby wana orchestre na biso ozo comprendre to beta wana donc ngati na ovanda na poto na zalaki na orchestre wana ba musicien ba ya te to beta na biso waze kwa zalaka ebike waze kwa koma na poto waze kwa zalaka siko ba ya bazwa visa te pour na raison. Non ben parce que tozara na mikolo si je sais ngona parce que Weranson a joué à Visaté concert est annulé bon tu éviter ceux qui waze quoi to zela soit parce que ya na simawe rezaï aza mois prochain le 23 to sambela ye pas zwata parce que ye peut sera juité et au sala moi mbri songo siko we razwe la ki Visaté yangiama ezaki nini bon ba réseau bima pour un concert à Fali pour un concert Riche ba sabotage en tout ba congolais ba salaki mairie à mon yango bien té contre Nyambogo na bango ba mi tukezika ma belé c'est ça en fait. Je ne crois pas. Pour nga je ne crois pas. Yo kanisini. Pour ngai na yebi ke bazwaki ka Visaté. Voilà. Omoni totika ko bebisa culture na biso quoi. Omoni le na poto awa tozalaki na ba confinement awa. Que batu pena tozo kufa na ninga mukete. Ozo comprendre mais to mona ki teke bakangaki ba magasin bakangaki ba misala ba boulangerie tout ça qui a marche donc to longola na esprit wana siko soki yozo tuna nga ba mituna pona yo ezanini un peu sur réponse il y a question tuninga par rapport ba pimelaki Weranson concert na Zénith ba pimeli Weranson concert na Zénith pour un événement passé. On a eu sûr. Événement banane basala. Même événement va Fali Riche même na ya wera pesa par événement passé. Banane ngo batumbaki ba soki ba combattant ozara na mboko wese kana comment informer on est sur Tilibanda ozara na mboko. Na lobby ba combattant na yebite mais mboka na biso Congo biso tout ba congolais. On comprendre. Biso tout tozara na souci ya mboka. On comprendre. Na biso ba orchestre no mona wana na Kinshasa. Aucun orchestre moment dans les 60 musiciens. Yebisanga ba leader wana ba wera ba nani ba leader nyonso wana yebia minene ba sala honneur ya musique na biso Congo. Yebisanga ba gagner combien na musique. Banda musique banda ti lelo. Est-ce que millionnaire aza? Non tout na millionnaire. Non mais to ba la biso tout na ngam na autour ba question. Le ba te artiste c'est des fans là. Millionnaire. Mais l'on est ça comme millionnaire aza la musique na biso. Même musicien azo sala musala azo vivre ba droit na été. Ba droit na ezate. En plus la musique a commis à YouTube. Au sali 1 million de vues ba foutu sur YouTube a foutu sur 600 € sur combien. Bon si on a 600 € wana yango vivre na ba musicien wana. Tozo boma art na biso sans le savoir. Ozo mona. Ba musicien belé ba wera ne wera ya soka ya ngaka yana ba ndeko na biso. Vous comprenez? Ngaka yana ba ndeko na biso. Donc photo longola ba esprit wana ba mentalité wana toza bomoko Congo na biso ke bonga soki ngana yo toza na boyokani. Maintenant ngana yo moko tozo swana. Lelo nazo mona ba image lokola ba mboka lokola ba Rwanda. Rwanda yana mbongo te mais pour bana boyokani yango moni bazo tonga bongo. Vous comprenez? Biso mo toza na boyokani te. Or que tant boyokani ezate yango pe makamusu moye marché bien ezate ba fitol pe bazo kota kaka bazo panza. Or que biso moko na biso binomo pe musicien boyokani ezate lelo
lelo devant toi na moko pour concert zonga na poto fo bino mono musicien boyokana après boluki ba combattant bo sololi boyoki nini fo bosala combattant na tout na on a mis gagné man esprit bien ba combattant bureau na bango ezala wapi tuna bango ba na biso on a tuna bureau na bango ezala wapi bureau ba combattant ezala wapi ozomona omoni mama mususu ngai elo na mona moi pasi parce que toza ba artiste belé awa na poto toza mingi baza affilié na ba spéditant basé affilié na ba SACEM ozo comprendre ba lia ka pe mbongo pe musique mutemema bango na poto mais toza la peine à susciter toza na mawapo ba leki oyo ebi ba makambo ezo bakisa ba kuluna na Kinshasa sans le savoir ozo comprendre po musique banda kala ezalaka nango kaka ndenge za kaka yango na yebisu yo soko tali banda musique ya Congo banda ti lelo millionnaire azate zaka ba débrouillard zalaka na relation pona nini ba droit ezate ndenge zaka ba droit awa okoke na SACEM olandeli ba droit na yo ba biloko beta ba bandi pe ofuto mo eloko na Congo ezate menga susi na ngeke ezala soki toko banda na mboka wana po mboka efanda kimia to bunda nanu pona nzala batu bakoma kolia ozo comprendre batu basuki abeli azui traitement omoni biso to na poto awa to lamuka na suscité ke lobi na olia nini na olata nini mais souci mona kino mona pena lalia la muki lobi azwe baté na olia nini talaka mboka mongo ba defisaka mapa na tongo ozo comprendre talaka mboka mongo bateka ka boudin bakata talaka mboka mongo bateka ka mungwa na ozo comprendre miliki ba linya ngona ozo comprendre to bunda makamune yango na minene ne to ko bunda na mboka po Congolais zuna no kimia ozo comprendre Congolais zuna no kimia azuna maîtrise ayebi ke na tongo na olamuka na alia zuma kasi pena ya kobunda ozo comprendre mais ce que ça tozo ke na biso pona makamo ole msu tozo bebisa na culture na biso et pona ngai na ebité mais il faut to linga to revoir to za na bolingo mais état qui artiste conseil ni to reproche no ko ba combattant le fait que on concert à Zénith les seulement monene concert les annulé producteur à perdre musique na biso kiti makambo bio ba charona message no ko état message nga na kopesa na ba combattant ezani ba combattant ba même combat na ki dictature ti omoni lelo batoyo toza ba mikolo vous comprendre il faut ba solo là pour biso tout on associé mboka mais si autant tozo solo net na migeniema vous comprendre mais nazo bebisa siko musala no devant caméra vous comprendre et ça bien té ba rankine banda koya ka barando na barando pour parce que to salis presque 12 ans musique est bête raté et loko ezate ba raison o ba pesa na yoka ezake o bana ba lelo ba komotanga à l'époque pe à l'époque pe ba africain ba yaki pena mingi te lelo parce que batu ba koti na banzela bana misu ba yaka mikelelo batangi et puis bana misu so batanga ite selon l'éducation ya ba parents on se comprendre ngala na poto a na oyebisa yo eza na ba fille ebele pe ba botami awa ba botisi bango kana mibali ya awa mona pe bana mibale misatu ba kipara pe na banati on se comprendre so to lobi lelo to loba ko ba mission ba yemba ba insanité zo le rôle Bokechu c'est un artiste aya poto na musique vi oyo Bokechu asala lelo ezali po na musique soki bana lelo ba tanga na poto ba botami na poto po na musique Bokechu soki aloba ke ba betaki po na insanité Bokechu ayemba etuta na yango Bokechu ayemba Sundama Bokechu ayembela ka pe Mobutu na Jalelo ozo comprendre donc c'est normal eza makambo to yokana po mboka na biso kende na bomoko mais na ki dictature ya kosimbela ndeko na ofimbu po na bande omona à l'époque omona bina bovandi na nganda mo batu bakoti na batenya ozo comprendre kusiko edoza bon nga nazo loba selon ngai ozo comprendre selon raisonnement na nga mais soki ba artiste o bazana poto o toza awa soki un jour tokozwa likanisi ya kosangana tokozala pe na facilité musique ezozonga parce que lelo tozana ba musique profane ozo comprendre tozana ba musique profane ba musicien wana pe bazaka pe na posa ba ya ba beta
bandimi pe ba ya robine lankolo siko ba biloko na to ekatana ok ba musicien profane pe basé belé na mona ba Thomas Lokofe na mona ba to belé baza awa mais to bokoki ko sangana boza affilié na ba SACEM bolandela ba droit na bino donc tout wana bovanda na bino na mona ba masamsu pe ba vanda na bango problème mususu arobeta na ye na jonga arobeta na nini mais siko ba leki na biso ba osala musique tozo bakisa kuluna na mboka parce que biso nyonso ba artiste souci na biso ezalaka nazo beta musique po musique ezalaka na ezana eloko te na Kinshasa na koma poto na beta na kutana bandeko nanga kaka na muke wana tozwaka ti lelo pe okomona pe bato bazaka ba mission ba ya awa ata lelo ba na ba combattant ba bénéficiera kaka na masoloka ya matolo wa oleka pe omona ka bwaka c'est uti tomo espoir en chango nani po suka na ngo donc ozomona donc tozo vivre tozo kende tozo tourner au rond alors tant tozo tourner bongo tozo boma kaka tozo boma culture musique ba lombo batikela biso musique ba papa wemba batikela biso musique oyo musique oyo papa wendo batikela biso ozomona musique ba rochero batikela biso omoni toko bebisa ngote po omona mwana pena akata nchiki nepo asala la musique assez ayoko se retrouver na moment moko boye a jouer le côté yo yebezala écoute comique batu ba ko beta na ngola pe yebikaka siko yebisanga pona ba leader bayembe makamdaye ku makamba ko yembela kutu ba mboka ba konzi ba nini e banda lelo te banda kala yemba manango mais au pesi demo ki ba musicien awa basangana kaka ya awa bien na ya Congo ba musicien bazawa parce que le problème ngo eza awa le problème ngo eza na Congo te le problème ngo eza musicien c'est awa ba nesi ba nani pour la précision ba Emelia bango nyonso wana olingo tanga bakombo wana bango tu baza ba artiste bango tu olingo tanga bakombo na ba musicien profane bango tu soki lelo to sangani bo sangani bo sala ni oh mais surtout sangani tokozwa pe idée ata kutu na gouvernement pe ba opposition pe bazalaka na ebité so na zoloba mabe ata na gouvernement ba opposition bazalaka tozomona lelo Tshisekedi avanda na place mais failli ou pas ali kaka tozomona pe awa Macron azali mais Marine Le Pen pas ali kaka ozo comprendre siko bango bazana bazaka bango baza pe na bateau baza kopesa opposition tepo bango pe bazwa conscience ya revendre ko solo là ozo comprendre OK les artistes o baza awa ceux qui vraiment baza ba artiste boza pena na souci ya musala na bino o e komisa bino ndenge boza boye ndenge bozali wana mais il faut bozwa de tozwa décision ya kosangana awa il s'agit de ceux qui n'ont pas de coma. Tous les affiliés na SACEM. Tu as coma. Marche pe. Tu marches pe. Tu as ça pour la nini tous les solutions ya kosangana na ba combattant pour te bani to ko tambola pour na mboka na biso. Na di meme wana za idée na yo eza idée mozambien mais est-ce que ba mise belé o abeta na ba de na mikili awa ba dépendra te na ba orchestre utara Congo est-ce que ba osala motiver na idée na yo c'est ça le problème. Mais parce que si il y a qui tozo bebi sa culture, on se comprend. Il y a un qui culture ezo beba. Pour les gens dans la famille na biso, au moment un petit mot pas bima yembara danger. Zo le rôle là ba bina filé. Zo le rôle là ba Fabregas. Zo le rôle ba héritier wata. Hein, la pesi ba ngombote. Lelo bazo sala ba bilo na bango yo batu bazo yoka. On se comprend. Il faut pas profiter, il faut pas bêta, il faut pas même les musiciens, pour les musiciens, et ça là bien. Vous comprenez? Voilà. Nous avons un sens où nous avons contre les combattants. Nous avons contre parce que c'est leur droit, c'est notre droit aussi. Il y a côté les la peau na mboka na biso. Mais les soucis zanini. Nakoswana to reçoit jamais décision, to reçoit jamais solution ya makambo yo parce que makambo banda 12 ans lelo Kabila longwaki Tshisekedi pas ané kaka ozo comprendre tozo kende pe kaka ozo mona alors biso siko eza na opesa exemple moko na mona ba makambo yo omona na tata moko azaki na mbongo na ebele akufile mso atiki 10 parcelles
bana siko batikali na ba parcelle wana tant papa kufi ba bombi testament basali ba testament lokuta ba komi ko welela ngo papa tant ba welela ngo ko mani to ke na l'état tant ko na l'état jui a saisir biloko wana nyonso l'état mutako mo gérer au mona bana na basali nini ba ko mo vivre sikoyo ozo comprendre pona nini désordre mais ce qui lelo poto zo solution ya makambo evanda parce que lelo na ute ko lobana yo tozalaki na confinement awa tomonaki jamais o babise bande au sala te ba train tout e bande ko sala ata ba diminaki nombre boko tabo mais ezo sala po musala etambola na mboka mais na minute culture eza bloqué on comprendre ba artiste baza bloqué total nanu ba charge eza na ba orchestre na ba mise ba beta wana pour moi c'est ça donc na zolo bango na sens ya mabete na zolo bango na sens que tout se comprendre. Mais tu na terrain à Weranson, il paraît que tu as plus de 10 journalistes dans la production à Zénith. Zénith, ça a 3 heures de temps, si je ne me trompe pas. Au artiste, il y a analyse. Est-ce que mon LP, pour plus melara mutu artiste mon né le gola Weranson visa, va être un super venu bison sonné, idéologie que non ambassade, mon yango bizarre. Parce que il y a un seul moro. Fallait à Betaki. Avant concert wane banda robeta batumbaki. Vous comprenez? Batumbaki basalaki banin. C'est-à-dire ce qui l'état a sepelaki na été alingaka katane pe concert on concert annulé. Car le même jour parce que ye wana nelu yalu. Mais batika ki betaki cela veut dire ce qui te vandi okomona ke wera ponanga soka zui visate lemsu ezana ba raison mususu lemsu ozoloba. Bien sûr batu bakomaki na ba mairie banini. Mais ça, on a souhaité ba fouti yango, ba futa. Ozomona. Je exemple héritier. Héritier yaki concert na répété à côté na kati. Tant au bout des heures de ça ni baso qui concert ba ça nini pas ba kati. Ozo comprendre. Donc tant que na ba ranger on a télé mususu c'était pour les combattants non, ngai na ça contreté mais na zo faire voir. Ozomona mwana na yo moko so ozo beta ena ndako fuka misiye. A umela lembicha comme na moment mo télé manaya au signé au père. Alors si tant ou si que comme yango zomona sikoyo ba mise pe ba komi ko tia bazo signer ti et que ça là bien té malamu toyokana ba artiste o baza awa pona nga idée na pesi na buzoba na nga na mayele na nga idée na pesi ba artiste o baza awa tozana ba kulutu lo biso lo ba niboma tozana ba kulutu ebele baza awa soki ba koyi ko zo relève wana ya kosangisa ba mise baze ebele na ba Allemagne ba Londres ba nini tozo solution na l'air mususu yango koki ko accrocher biso et ko ke na biso na ndenge moko pe lelo tozui kimia pe au monde appelle l'air mususu wera pas signé na kino wana pe ayembi pe contre Tshisekedi. On comprendre pas yebi que toza ini on comprendre mais tant toza ini te biso na biso tozo bunda papa biso na biso nga na o makila moto wela nini tozo wela nini au moins que tu as la biso désordre bâtiment ba ya oyiba ka ba biloko na biso ba ke no tonga na bamboka na bango mais tango biso moko tozo yokana abi ke migeniema talane système comment oh alingaka ya na bangulu ah ndeko no moko kongolo benge ngulu mais non il faut arrêter vous comprendre biso na no to lingana soki to lingani to kende bien parce que idée on a est-ce que gouvernement chabino poids bien ils en ont rabino mo so ba dimanche na ça va aller plus vite ou bien c'est un peu gouvernement ya Congo te za maramba gouvernement na biso musique na biso maramba gouvernement te eza makambo ya ba artiste to sala na poto a événement nezo lega a na poto eleka na Congo te on comprend ba mission non éviter sozo comprendre ba mission bazar bazé belé soki ba sangani ba koki kokoma to koki kokoma elle musupe ba ko convoquer pe biso pe na ba convoquer artiste bazar pe ba pesi ba réclamer pe pona ba droit na bango ale bobino banani boya bino banani ba ye beaucoup tania bon to kenda l'amiable to quel amiable to solo li to solution bo biso to lingi boyo ngo zawana soko kei fo boyemba siko mboka nzembo moko boloko bino boza ba opinion boza ba leader d'opinion bino siko fo boyemba po boboy to kozana bo moko to kotambola oso comprendre mais na reçoit ne lo te migeni ma to beta masolo mususu. Merci la dimi parce que yo salani na poto banda po ya non peut tout monde beti ba concert tende ba dinga bazo beta rata yo pas jongo dinga robeta to bien o se beto limpe be merci. Ebiga yo makambo yo
faut tika ba question bo eza mabe. Non mais tout le monde a aimé les baso beta, tout le monde a ba tout ka luchi baso beta, ba brigade sarabati aimé la auto beta na Belgique. Abeta pas jonga lobinde le lobo to ça n'est pas jonga. Na betaki ya na Paris na betaki au match à grand-père Benz Bozibozana. Yo ozala gita. Non bien sûr mais d'habitude tant que là ko beta d'habitude. Ngana ko matrokin. Trokin bien trop kayu. Naza trokin. Na kini una siège ça? Siège ça naza na ba petit na ngai naza ba instrument na ngai na répétara. Album ni to c'est là, bien single. Na bimisi ya biloko belé na bimisi embouteillage na bimisi vrai mec na bimisi générique eloko so robetsa na YouTube au mona ba qualité biloko zo ezani autoze naza na acoustique bimakalate acoustique. Combien de chansons na 4? Naza na 5 ou 6 chansons comme ça. Et là on y ozo reprocher na misi poto et tant que pour voir na poto ou mel na poto o ba master musu ba monaka ba sala ka mesi pesa ko d'être artiste musicalement parlant ozo reprocher ba yani ba master na musicien o le lopi ba roza conscience so juste chanson dans biso à ce moment. Eza pasia bolingo kati na bino boza pia bolinga na kati mais soto linga na makambo ezo lekawa ba combattant ba lobby banani ba okendo sola na ba combattant na bato liboso po batia kimia kasi biso ti po biso na biso mtozala kawa toyebani to kobenga na bayaya foto sola bango pe bengani to bandi pe ko solola to zu pe kimia bo biso pe ba leader ko ba uta chasa to benga bango to vanda biso na biso sigo bayaya mususu loko ba beta wa musique na bango wana musique na bango wana te ngoche bango wana lingala bango wana musique na bango te bien sûr mais faut le bango bien la di miyembe bazo beta musique na bango wana oya mon négligence non na ko négliger bango te ba artiste loko ba beta musique musique bango beta musique na bango même ba sankoyo mawa 3001 eza pasi o beta musique na bango beta musique wana ezo songa wana musique wana kasi yango na musique ne sozo considérer ngo te na lingala te yo dem te me mana polémique lingala ndo so bila musique wana on irait la considérer te pas na ne to lobelaka ngo ba beta musique na bango OK la beta musique na bango yo pe ngape na beta yanga bango bende ba kolo ba pe ne pe beta musique ne wana continue kana wana ozo comprendre ba misule msu ba ko mo na opele msusu eza bien pour na bango parce que eza na ba artiste misusu awa na poto ba mo beta musique ya passion vous comprendre ayebi ke ake kayu na ye ayebi ke akokota pe studio na ye parce que le ba producteur bazala na bango ti vous comprendre soki ba producteur bazalaka nde to mona makambo ebele musique ekomaka ndenge toyokaka kosa leka ekoma nango bongo nakoya pe na temi na libosa biso na bi omoni biso na sombi yango 10 ya nango ki na nango Congo bana kini balingala bomba mo babengi o prêtre ozomona ya ona oteko loba na donc makambo biso ba congolais photo koma na bolingo bango misu ba beta musique le msu na ebite po na bango le msu ezalaka profit na bango ba mona ke bana mai msu pe ba na bango te po bango ba beta na bango on comprend mais ba petio bazo beta na ba orchestre wana c'est ça mon souci kene oromona tozo baksaka ba lorx na Congo tozo baksaka ba tenting na misi ba ko ba kuluna suka nango tiko musicien vandel age pene umeli a voyage te po salaire ya musicien na Congo c'est voyage lelo makambo wana nyoso poto koma bien il faut to banana na makambo kolia makambo maladi makambo transport hein ndenge toyemba pena peuple azosenga nini kudia kunwa kumvuata bana batangaka pe bazwaka soin soki babe toyemba ngo na ke demande peuple vous comprenez soki to longi likambo wana yango ke pesa congolais kimia mais na ki dictature te vous comprenez. Merci, c'était Ladi Miyembe, grand chanteur Yambo Nabiso. Makambo baki grand chanteur on a linga ngote pour makambo baki grand chanteur ça makambo kala petit chanteur te benga kaka mais c'est les chanteurs Ladi Miyembe to c'est l'acoustique pour neo ezo bima dans 3 semaines et te comme na chaîne na ko chango na ba YouTube na YouTube na chaîne YouTube na ngai na page na YouTube soko beti Ladi Miyembe officiel au monde d'ailleurs on a aussi nga kutu na ba abonné muke vraiment ba ndeko na ngai muke donc so ba s'abonner pour na ngai sala nga kutu bien donc manini Ladi Miyembe officiel bo mona ba biloko na nga nyoso na sala ka ba répétition na nga ba makambo na ngai
Merci. Numéro pour la bateau pour ça soit non to réseau ni au bako joyeux mo pour soit non. Nga so lingo zongai kotika ko betika na oluginga na Facebook parce que numéro ezaramo mambo ebele numéro neza lokola ozo comprendre. Lokaka na Facebook betaka Ladi Miyembe o mona ngai. Mais ba Ladi Miyembe on ba Miyembe ba ko mebele. Tola Miyembe musuba wata. Wana petit na ngai. Wana petit na ngai. D'ailleurs Rutudenga et pas wata wana grand chanteur donc merci vraiment wata ningo zobatala obatela petit frère. Wana petit ndako. Wana ba petit ba ke ba omona ba vieux temps ba zo betandule ba uta ba mputu ba yaka petit pa yemba mamo ba benge Miyembe aletika la paix. Parce que ba misem suna Congo mona pe ka beta musique pe ba au mona pe kombone ba landa ngote. Mon ba remerciement émission Romina Souka merci na rendez-vous nengo respecter rendez-vous pour tout cette année toza na porte de Clichy toza en plein Paris na porte de Clichy place tu ça la na interview na star na biso na ninga mabeti bombule de ranger qui mais tu reçu quand même comme ça la interview pour na Sabino ba to na biso un remerciement ba dédicace. Ouais na pesi mbote na Sero Tintomo Espoir ya Nchangu la Bossanité Picho Fanta ya Jomat Matabo Nikens Kusu Bazamo Ebele, Briant Matiaba, Rythme Osei, Tina Mabobo, na Bossanité Silumba la Langiloise, donc la Dimvoula, donc de temps en temps, de tous les temps. Donc Bazé Belé, Batouazé Belé, donc Pichu Masobo, donc Bazé Belé, donc na Pesibino tout Bambote. Baope Bagi Bakombo na Bangote, donc Boyebi Kakame, acoustique et Zobi Makalate. Naembi, chanter n'est pas crier. Et puis Naembi na banzembo nanga. Pour na remarquer ba kusike bimi ebele mais au moins na chanteur pena bala yemba ka musicien kala. Obetia kusike oyembi atanzembo na ote vraiment. Ezala. Wana lo ba c'est les jeunes. C'est les jeunes c'est mon frère. Parce que y a autre musique acoustique là yembi atanzembo ne mokote. Na taliango ndire. Okota lango pete abetolo lisolo. Tony Ambrose pas yemba acoustique. Est-ce que yemba nzembo na e? Au moins siko. Non, ils ont la sélection bateau yo tumbit. Je m'habille là. Ils ont la sélection. C'est le jino pas na kati parce que pour y pas y mettre nzembo ne mokote. Tu yo ningo me mangana mamba c'est les jino hein. Au moins c'est les jino c'est mon frère. Ko kanzate sur le bi c'est les jino nde na bangiye. C'est mon frère. Na yebiye kokola titi lelo toza. Ozo comprendre. Ngana roloba mabe na eboete. Mais ye na yebi ka roloba mais akokoka pete po soka a lobby. Yemo amona ka bateau ba rolobeza bien te. Vous comprenez? Quand ça c'est les jino na banga c'est les jino. Ça exemple bateau ba yemi ba acoustique ça ba yema banzemu na bango. Ngana lobby c'est les jino soka beti eza bien. Na yebite soka yembi banzembo na yete ou bien nini. Ngana lobby parce que na yembi banzembo na nga. Na sangisi pe ya ba mikolo, vous comprenez? Idéologie ya faire ego la bolani mais vous ça faire pe merci te. Faire aza parmi ba meilleurs chanteurs ya mboka na biso. Faire ande onanga mu Congo. Na respectera makasi. Quand on sala acoustique au bois qui on reconnaîtrait quand même que yem taina idée on. Déjà né la lobby na acoustique tant ozo yemba ça eza vision na quand même. Il faut quand même qu'on remercie muninga quand même. Eza vision na bino tout bolandi. Est-ce que bino bozo comprendre que acoustique e banda kala. Mais faire muta pesa en pleurs. Tout ça la vérité. On lui dit maté. Non, zela na bisayo, y a pas de problème. Il y a beta qui on a ba moment ba confinement ba tu vas vendre ba. Yango ils sont continuer. Mais acoustique que si la raté tito ko kufa ba musicien peut ba ya ba ndoko beta oyebi lelo na oyebi sayo je suis pas contre na faire vous comprenez à ça la idéologie na simbaki ba tu pe monsieur pe ba beti na bandenge na ba ma be na biso ba congolais alara so mutasali po mutu musu parce que na musique ndenge za boy yebisanga lelo y a pas de producteur yelo ko moroté et comment il faut osala nzembo moko bimiso sali clip au lancer pour battu batala problème nangezara remercier faire mamba politique en tout comme on andeni pour le barak que faire merci pour na vision yango biso tout sali voilà problème on a comme ça na ba papa we mbana ba solo mide pour idéologie acoustique c'est faire pour le moment toi sur les passé toi sur la masola 5 ans passé toi sur masola ba 1 an 2 ans passé faire mutape ça vision a enango boso sala bino tout bas bozo landa na lobby acoustique bandi lelo kombo ya kusi obike bondima na raté yo moko solo bango to ndima na raté to linga na raté ndimi awa azami faro boire na acoustique na yo si faire rigola yo ju vision ya ju yo vision na ye oh
Combat acoustique yem tabana. Acoustique za banaka poni oyemba ngo. Bon acoustique on do beta ngo na ba banaka la poni sera acoustique. Mais nazo beta ngo mais yo fero sape. Mais yo ko sape lo musuta pas acoustique. Na yebisa yo idéologie ya lelo. Lelo eza na mutute akoyi ko bimisa banzembo mbala moko oteka. To solo makamona te. Nazo faire voir yo. Zo lingo échapper nga. To solo makama acoustique. Yo ko yena elo musu. C'est lo pona yo nga nazo banga faire gola. Olandi idéologie faire faut remixer. Na ba est-ce que to makama banga. Ba vie beaucoup ba betango liboso na ba Koffi Olomide na ba te belebele ba betango ba yemba ba lutumba ba yemba makambo belebele. Siko faut na ba no remixer bango te. Promets ezate to komi na suka émission. Merci. Merci na pe ko. Merci ba to ba comprendre ba to mikolo. Non faire gola ya yo yango yo. Lo bango na acoustique. Nani? Remixer na acoustique. Tu na boire été? Na boire été. So na déjà na boire qui na lobby kombo ne belé. Merci. Merci, bonne soirée. Merci. Merci.